Oui, na ça wata memaki yo. Wata memaki nga oui c'est bon. Batu balingi pe. Batu balingaki pe. Au manifeste même na ye mututé. Ba bakali o te makambo ngeza na monte. Et parce que tu passes bakali on a membi to zana ye ba ke bijou. Pour ni njora atikali. Yo pa qui passe. Na mututi. Il est rassalé au passe. Il y a Zika Mbongo, Zimba moi qui est. Nambongo! On a confirmé de la Ndanga. Bon, na maboka confirmé. Oui, na sepela kabela na mutuka. Na joie. Mais 1500 € confirmé qui a fait ça matin. Et Richard bien na poni bien même qui était moi 10 jours. Il salo bien. Atuni bongo. Maman botanga na kosa héritier wata makambo. Wata tuni yo kwani confirme memi yo te moi 10 jours. Ah mais bango pourquoi? Fallait yo sana yo wana tane bakini yo. Yo ba ki make. Wata kusika ti. Wata kuta tuni yo. Mama botanga kufa na mona kete. La promotion à partir latin. Te fait Congo ba futa mbongo. Bon que c'est nyo so na sala wana. O ba pese be na moko ntanga kombo te. Na futa mbongo nanga. Na pas victime pas fallu. Na futa mbongo nanga. Futa mbongo pour les gars. Pona le te fait koleza ki mbongo fosa bali kazo ba ne makamu ya solo. Mais maniki aso ba ne pena makampe ya solo. Donc to ndai ko sala po iya zo lifuti. Na bana sala te ponga na zo lifuti. Na bana ko sala po tata mwasi ya bana nanga azwa makambu. Siko tellement qu'elle est bête à jouer l'autre côté, aso ko kapé ko lobate. Siko dans tout ça elle m'a entraîné moi un grand esprit comme moi na yaka une fois na 1000 ans à entraîner na zemi na munene. Aso bébé ça. Abia tikate. Abo ya bi kofi ani ko la. Ndapena bakali ne senga pas te mais killer de sport. Pour la moni abundé la kofi n'a rien à vie. Ata baké musala ngo a mérité té. A mérité té. Mokutunga ata o fan mo kabila nganjo ata ko fati ko la pota simboka na loboko. Simboka na loboko. To ka vieux amema kiyo. Makiyo. Pour comment le gars wata tsa bi. Eh musupe so kenda ki bakala nga ki mate. Te bakala nga ki mate. Nga ki mate. Bakay to sol na ya nga ki mate. Présence non aïe. Dion a bien le qui c'était. Dion. 500 €. Sur la poto. Ba sala ka 1500 €. Ba sala 1500 € bozo ka pamba bo. Quand on monnaie bazu 1500 € yo kande. Et puis ko fait so ba na peso pour njora mama. 1500 € on a vraiment vieux vraiment. Vieux vraiment. Au kata pecha na l'arté. Mutu killer azo ta visa pour me présenter. Au PC Schengen et puis qu'il est aux amotés ma bébé zamba futa yo car jour à Zimbongo jour à Zimbongo mercredi après qu'on Zimbongo na 15h à Kim bat babi aux amotés mayele ngo ke sa tu analyse ngo ke lo bakuna yiko ko femi na mayele ko femi to tambola bon alba mama so yemoko e bo to lo bani biso to teka to tsaka ba mu vie mo ka linga na micro vie linga micro ko faka de presse ba ko to tambola alba na yemoko bakali abisinga atikali atanga atikali atanga na ebité abi atanga donc na ebité na Rwanda otikala kotanga te na Bukavu otikala kotanga te okena Innocent Cameroun Guinée otikala kotanga te okomika na Bruxelles on atikala na tanga n'importe na kanga pa téléphone te na mo kanga téléphone m'appelle bakale leki babina ngana songisa ye tant bakendaki babane ma voyage ba yebisa ngalité kozongisa ndela babombela nga bango tu tito kende bakali azo ba vaccin abanga ke Gabon manike batika ni kaka aloba kotika te na ba odia manike na oyo kapete na zebela na komo kate atolo mitelo bakura nini manike to kaka mimi to bana kate nini ngalo ezakate nini ngalo kapadi nani na kote la kayo nani yom to mema ngamna mema maniketi auto lo tete musenga bazemiti mama kati tala manike no mona manike ngano to koza ke minite to kana lobby o eleka na pasi YouTube ya la raté téléphone ya la raté Google ya la raté na lobby kaka na lobby ka passer ninge lekila nde ba promita ye na longa pe to na kima eto fortunate na kena BCBG na kena pa l'autre là na kena ba eto mona la kana ye na longa moko pe mais ya tout côté bana kotelisa ababi wa manitou wa lelonga na sosoli lelonga na bule na ngai
On a pisé. Yo, nous avons les garçons. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. De partout, vous êtes avec un grand plaisir. Doro Yambanzora, Kissinger, leader américain, on va parler d'actualité. Nous le savons que l'actualité, nous les gens on a mis tout bête avec le solo, il y a concert, il y a Millennium. Il n'y a pas héritier à Tana Babetaki, tout le monde est héritier à Tana Babou, les Lanzor, on a Bengi, on a raté tcha. On a raté moi tu es qui est au solapé, ma solo à concert parce que tout ça juste en face il y a Millennium, il n'y a pas eu à Babetaki, tout le monde moi les solos historiques, Babeta, Wata, Beti, Wata Boy, en tout cas pour Solango. Alors merci à toutes ces personnes branchées connectées, scotchant en ce moment. Merci à Maman Émilie Zebatus, Pépé Lambetolo, Karim Vanessa British, expliquer ça, Dani Chande le Chinois, Congolais, Zarayo Moro, Zarami Balete. Marcelo Dufenor et maman a mis sur Arles, la mère de Jimon, la carte Irlande, couple Vanda, couple Solide, couple Kitoko. Et puis Shaggy Vaz Donner, Babito qui est mis sur une agence pour retirer maman a mis sur la Western. Pour le mot Tindelo et qui est mis Kili, pour l'Iba Neronami qui batindelo biloko à travers Shaggy, pour qui est la Vaz Donner Rwana, Kitamo na Oya, Grojaïe na facilité. Alors merci aussi à Jean-Yves Ducou qui est base de Bruxelles et à maman a mis sur Sylvie Bakaji, n'a pas sur un mot tébélé. En tout cas, merci à vous. Je suis avec le Kissinger, leader américain. Je chante sa fumo la bisoto yambae, américano. Bonjour, Niro. Bakala qui est Yosa. Naza. Yosa. Tozali. En tout cas, bonjour, na chinois, congolais.
Dani Chando. Dani Chando. Namona batu mais pardon. Mukumba Kinshasa nyonso ye. Toze belé. Na bata ba théâtre. Na ba nani. Na ba shege. Yango nzamba pambola yo. Nzamba protéger. Na ba na kwata. Dani Chando chinois congolais. Ah non 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 éviter. Motama la maboy aga yemoko. Azaka yemoko. Aga yemoko. Slogan mikolo azaka mi balete azaka yemoko. Aga yemoko. Dani Chando. Ah oumela. Après ça rabat. Vraiment oumela. Ça moi pena compagnie zoyela yo obenga o chambrek. Mutuma zo benga bosani balance moko. Te selanga balance moko eloko. Et puis ngai na sepeli sous grand frère ngai Fule Lukisu. Atindela nga deux baskets. Ya kitoko. Na zwa ki ba basket. Vient ngai Fule pardon. Naza ko sepela makasi. Et puis mama Emily Nchemba Yemili ngaba ke yaya. Mama Likelimba na zwi message na yo. Yango te ko lobaka eza pasi. To bandaka mbalama quoi. To banda maman vraiment Prince Bakali. Vraiment eza pasi. To monique yo muto confirmer biso sur les réseaux sociaux que Solina Bakali ba kimi atikali potanga. Eza pasi. Bazaki na ya putu de yalola. Kati sa la kuta luka ki apese biloko nanga. Na wa bombela ki ye. Eloko na loba. Na loba vérité nzamba otalanga. Na jire na komba bana nanga. Na koko nanga. Nzamba otalanga. Naïba voyage ba Bakali et pas ya Edi directeur. Bakali tango ebisinga na salele to kena tika sala vaccin. Azo vaccin pas ça bien pas singa na zwaka. Ko balo banga ba vaccin so mabeza laka. Elem susu ndenge sala ka batu. To ke ba azu ba vaccin. Absinga OK Gabon. Nzamba otalanga. Akosi OK Gabon. Akosi. Abombelanga. Velanga kofem do landanga. Abetelanga lisote ma voisin na Bakali. Ngara ota Bakali amutu nanga. J'ai pas ebiso ote. Tango Edi directeur ko ebisanga. Njora wala bazu visa. Bazu de visa. Njora Bakali bakiller banana tangi ba voisin mardi ba ke mama vie boina ngana raté visa. Oh. Allo Bakali. Na yoto to sa makam suto za no chaque jour. Obetelanga lisolo te. Na comprendre kaka barre elle kaka coaching. On comprend? Coaching ya nani? Ah? Coaching ya nani? Na ebité. Soki ya vie soki yemo kwa linga ngale ba makamete ba. Mais nga jour na uta ambassade d'Espagne, bakainga na okena wata. To okena Espagne. To okena Espagne, Espagne to ya Turquie. Na ba kuto na ba France. Nga ko tufina nga caméra. Nga tufina nga Kardashian. Na kobombela mutu te po mutu alobanga azate nga nzambe mutu asimbanga nga nzambe mutu asimbanga ozo comprendre nga live tout ta vie na nga mutu ayebi nzoka na aéroport nzora na bore nzora boye mpo na ya nzambe nga vie na nga caméra na kokufa na caméra nga vie na nga caméra nye nabengi na ntongo boye nga nabengi yo alo oza il faut na expliquer bato po batika kokomela ngai nzambe atanga babombelanga voyage mais tant on a que combo mo garçon mo killer oh clair wana na yoka te kaka na tiko sana émission te na mona asala émission mo te ko bino ningisa mo kilité o Kofi Olomide grand frère nga ako simplement ko memae na tili ba killer pas ça ni internet papa ndenge bino ba lokamba ba fadi tambwe ba sentia ka page banini o te ninga saka ba analyse ndango ba memeli analyse oh na sepela te Nabia Joe qui bakali ku tabulete parce que bakala bulete bakali to sonné bakala zoya bakali parce que nabika mwana roi yana Didiston bakali petit frère nanga au salima pe mokili sepelite omoni baka mususu lingo to sa musala no bokendaki batanga ba comprendre bokomi poto mekeli bokimi jeudi au pendant qu'en France, n'importe quoi. Donc, mon rêve poto. Donc, bakali mamo ko point na vie na yo point. On peut te la classe pour na point. Donc, on voyage à soutenir la vie de on a profité. Non. Les tinga qui sont na ko point na vie na ngata. Musala ngo yango mutememio. Musala yango wana. Bato bakenda kalo baleke tu bazongaka. Bafrak sema bazongaka batutu bazongaka mais vera mabenga lo biepsinga basaki débat na vie
na mon frère. Mais vers Rambo, à pire petit, dans la tika na quartier latin. À bout de la vie kitoko. Bisu tout ça na pour la vie. Ngana la reconnaissance na vie. Nena be kofi muta salanga. Très bien. Si boye banga mokili mobimba. Malgré la sala pa course na ba vélo, quartier latin. Muta salanga. Pour la tika kofi na kokati. Ndena zawa na suis milliards d'appels n'appelle ba fana quartier latin. Ba fana quartier to ya faux. Pour ya vrai. Babi nanga oliga vient na biso. Ah vient na biso. Ah oliga vient na biso. Mais il faut pas sa position parce que lelo vient mambo soit salé qui qui a ignoré l'existence là parce que en outre et ça lui pas supposément. Naza mutu na héritier watana lo bango na bomba te na netera ko sate. OK. Héritier watana be. Tant on a kenaki Rwanda na Kofi na kiba Bukavu. Ah boss, na voiture on a vient to ke 37e anniversaire. Quartier là. OK, kitoko wana vient na. Muto bike wana vient na nga. Héritier bi poni vient même 10 jours te. Nga saka 2 jours na Paris hein. Bruxelles na sala demi-journée. L'homme na on a Espagne. Espagne na ngomi kilima par rapport à ma solo mais to zalaka ba force ne makambo. Oko so ba plan, oko so aboko so ka boy. Oko pa Espagne mtakabela ngata chaussette azate. Po biso to ngakote ba congolais baza. Ya mon ami bandule linga France Belgique. Oko pa héritier bi nga poni bien me maki témoin. Moi 10 jours. Ringe salo bien. Atunio bongo. Maman botanga na kosa héritier wata makambo. Wata tunio poani Kofi a memi yote moi 10 jours. Ah memi bango pourquoi? Fallait yo sana yo wana tande bakini ye. Yo ba ki matin. Wata kusikati. Wata kuta tunio. Maman botanga kufa la mona kete. Ah to ko sa 13e année na mabele. 11e année na mabele pardon. Wata penda obiki au nom de Dieu. Héritier watana beto so na téléphone za Angola. Tango ki bakimi. Femme mané. What tala. Na mwana batamikema malamu ko. Bexia na zo lela ba ba moni ku de pa wata lela zonga. Batembe msu ba paka bazonga. Basakana na héritier. Héritier aza bomoko. Ata ko femme ameminga lelo so na héritier amemanga etali ete. Aza na kuna tie. Ebike wana vie na ye. Ebike wana ata mwana vie na ye. Na be ko fitilo lo tazaka na vie. Pona ko tika vie te. Héritier te bien femme maman. Obike Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pogo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso tout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zongala te, ezosala pasi tina mukongo mo tezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musukolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mokolo compagnie Yini au Cab, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte.
Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo kombo na ye nani? Na yoki olobi mwana na nga kombo mwana na nga ya liboso kombo na ye nani? Marcel. Nakangi ka lito oyo yokaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que na yoki nzambe ya ngai. Oh napusi mutu telefone mosika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tu na moto. Ndapena bakali ne senga pas te mais killer de sport. Pour la moni abundela Kofi n'a rien à vie. Ata baké busala ngo a mérité te. A mérité te. Mokutu nga ata o fan mokabila nga nchoka ata Kofi ko la pota simboka na loboko. Simboka na loboko. To ka VP. Amema kiyo. Makiyo. Pour comment le gars watcha VB? Un super so kenda ki bakala nga kimate. Te bakala nga kimate. Nga kimate. Bakay to sol na ya nga kimate. Présence non aïe. Dion a bien le qui me c'était. Dion Autant c'est caso là. Autant kitoko boy. Bokena na Kofi na gouvernement. Bola na botel. Ba 1500 euros et 1500 euros n'engé bo. Botel facile. 1500 euros de solution. Ba poto. Ba salaire ba 1200 euros. Ba ça 1500 euros pour son pamba bo. Autant au monnaie ba 1500 euros yo kande. Et puis ko fait so ba na peso pour l'anjora mama bota. 1500 euros on a vraiment vieux vraiment. Vieux vraiment. Au kata pecha na l'arte. Te yonjo na mutaya na malgré bakali Nathalie awanga nga émission Ken Piana. Awanga ninga. Ken la kisenga bato batalaki. O mutaya na kacha te meve. Meve ramo. Meve ramo. Yote. Ndaite. Te nandimite. Bakala obukolo babongo te alobi bongo. Face no musala vie. Vela nga Kofi na problème na hotel linga ko mingi. Na lokosa makambo bato na basalite. Ndana nous faisons ça la wana bakala za wana meve zana ozana vi ba journaliste minene ba so linge ba journaliste ba so minene ba za ba petit ba killer te mutazono netiye akenda Dubai akenda ba free d'ici akenda ba Istanbul ozo su Istanbul le singa ozo su Istanbul ba toi voyager ka mutu killer azo ta visa pour Congo Brazzaville au PC Schengen et puis killer oza motema ba benza ba futa yo ka jour azimbongo jour à Zimbongo mercredi après qu'on soit mbongo na 15h à Kim bato babi oza mutamaye le ngoke ça soki ba analyse ni ngoke lo bakuna yiko ko femi na maye ko femi to tambola bon alba mama so yemoko e bo to lo bani buso to keka to tsaba mu vie moko lingane micro vie linga micro ko faka de presse ba ko to tambola alba ne yemoko etelinga ite mamna yemoko na ba mindele kuna mamna ketala kuna alba ngo yeko lo ba ko fini na malonga o ba to ndiba kila ka lobi asa sans éparte. Yana nga Kofi ba je soka ba Isaac Mayiba ça ba Charlie Prince baza Charlie Prince mimé pa bo akepa zongi mamusufu yamuna na balle na football et soka zo joueur mbote papa boni bien maman o so banini pixel na ngai gardien na ngai vie na ngai ya quartier nzaba pambola yo loba amen amen est-ce que na kosi te kosi te mapambola nzaba pambola te apambolanga mama na ngai c'est kana nomke wallahi billahi comme ça makamundi aza collègue awa merci beaucoup la CP merci voilà oko pa ba linga ba responsable ba fanatique na ba fan kaka ba responsable ouais ba sali babe basala kata musala ndambo sala ta jour moko kila sala ta tata merci Bobby azam ta faire babi faire makila ken piano epsenga ken piano ko ane goloa ken piano ke tu so émission ken piano faire sala eni ane goloa abia na loba kin so to sena ken dimanche to kutana pri ara frère na église siko na sa kuna papa na église mo nga na catholique mais na ba prophète de diffin prophète de diffin prophète solo et puis prière à Makasi et ça le 16 juillet la Fikinwana vraiment bato poto bato baza en Afrique va se préparer pour baya Mosela Nzambe azana bikamo ebele on sala pona bato le 16 juillet prophète Dodi azana Fikinwana et bon pona bato ba lo baké vieille moko ndazana ayebaki
totalement niqué obivia ebeke nde ameni Prince Bakali na killer ayebeke akeko tika bango yango moni Bakala ebiso ki atika lipatanga Bakali azo bisanga na tika na tanga kotanga ngo na poto Bakali ebebi kotanga ebebi nde te kotanga na poto ya ba age wana kotanga na poto ya bongo ebebi ebebi de Bakali na Congo tanga bien te il faut que tanga tanga no bien te bino tu bana effacer atanga bien ça ko sa master en tout cas eza pasi bo sali mabe to ko betia no maboko te biso to bana quartier là ta naza toujours na kufelo mide alors décevoir yete na ko pesa ba jaloux à vieux quoi ba jaloux à vieux ba ke belé ko via ça on peut le côté ba jaloux à vieux ba c'est belé ba c'est plata qui sinjora atikité a vie na biso nga ki sinjora na biso lelo na mona batu ba na quartier te ba pauvre ba ko ba riche na zo ba ngona ba aéroport nga pa la mta maniki obo futela ba ngomba ndako na futela batu bandako balola mwana ngam na zo na simba ibo na me quartier la te quartier za mouvement nanga ba bio le futa ba $500 na TV Poleka na to so na maniki obo futa ba mbongo na TV pour la promotion à quartier latin TV Congo ba futa mbongo bon que c'est nyo so na sala wana o ba bese na mako na tanga kombote na futa mbongo nanga na pas victime pas fallu na futa mbongo nanga futa mbongo Poleka pona le TV koleza ki mbongo fosa bani kezo ba ne makambu ya solo mais maniki aso ba ne pena makampe ya solo aso ba ne bien yango aso baby ça tikate abia tikate aboya obi kofi anyoko ayi kofi anyoko aso ba ne makambu bien makambu leka na to so na frère mo Alain Kabobo a commandé frère ala misa quartier la terre abenga azo mona qui passe abinjora ofuta ngana futa to batike na quartier la terre abi anjoko futa so batike to souffre mais tant na moni via tike on s'appelle été bato comme ko ko wata tia vie bimo ko boye ozo pa ekomi bongo ekoma bongo lo wata ekoma bongo bien wata tia vie moi bimo ko boye lo ga via même banga kakape on dirait via PC passe coup de tête donc mais ba fa na quartier la terre oto balinga Kofi Olomide ba fait so ba gérer Kuba ba se belé ba passage mo kenyi long jam patience mukendi long jam ya Christophe Mbedju balinga vient jona et ça peut bien vient na ngape na ba konyoka mona nyoka magana ye ti lelo ngona zo nyoka bozo bobo ozo lukanga na ye nga awa na sama kamna mobe na sala awa yo ko benga nini mukano na bata yo kutu ngala bengi ba zo sebe ba benga na so ma lobaka ozo ba donc ara grand frère ara vient na biso mais nga na za la problème net na linga ke mo qui passe faut lo bango na qui passe surtout na place o ba memi killer na qui passe ata bakali bakala ko kete la kata tanga tikala et puis normal na en vérité comme le même bato yo mutu la ke babe amta babe mali ka fi amta babe ata bakali na ke wana ko ya ko kete liboso langa na normal ata fait que lia kata te biso ata fait que lia na poto baba ça veni facile balonga baba lokole ka Kofi Olomide Kofi mo mutama yela kindoki awate bana ba beso bakame so yemo ko baba sani baba yaka ka bayina analyse na biso balobi lobi tozaki Kofi mo ba makamle nyonso ka tete mta sala ko Kofi Olomide ti le tema Kofi Olomide balo voisin okese mo bima bakenda ba Tanzanie tango basa mo bima ba tutu basa mutale ka TV Kofi on a chaîne Kenya Kofi, chaîne Éthiopie Kofi, chaîne Côte d'Ivoire Yemoko, conférence de presse bino boka sima, alama so yempo amayele. Baba okelo bani. Tangolo ba bongo bato ba lo ba que sali jalousie, o sali zo parce que oui na ça wata mema ki yo. Wata mema ki nga oui c'est bon. Bato balingi pe. Bato balinga ki pe. Au manifeste mema na ye mutute. Bakali ote makamo ngeza na ngote et parce que tu passes bakali on a membi to zana ye baké 10 jours pour ni njora atika li yo pa qui passe na mututi oh mais boto on a membi surtout bakali te mais qui leur a sali au passe ya zika mbongo azimba mo akeya ki na mbongo on nga Kofi Olomide ala ndanga boy na maboka Kofi Olomide oui
na sepela kabela nga mutuka na zwa mais 1500 euros ko fina ti apesa ngata apesa nga ngota on est belé mais il y a du coup dans 1500 na zwa na zwa on zaka to sakala yo to zaka omonaka na zwaka mais il y a euro il y a boye 1500 1 2 3 15 billets 15 billets so que ça qui 50 30 pour après 30 billets 50 so mon so qui 30 billets moi bon il y a 1500 euros en France na Schengen oza boss na magasin ba H&M oza boss na magasin ba Zara na magasin ba H&M kini libote sepeli na ba Kiabi ya kini libote sepeli mais essayer les kinango akimi babi ba monner na Genève en Suisse maman a ça comme Genève en Suisse ye azonga bafa katia te bana kanda tomoni moko obi yaka petit bango moko to beta bango bafa na katia te bana kanda bafa na katia te bana kanda nzoro linga semaine be baté avis nga semaine la question nga eza propre on a fait ça que H&M question H&M o peut chaussette ya H&M ya H&M Koso za 1500 euros. Mama H&M moninga. H&M moninga. H&M moninga. Vous comprenez? Donc pour mes athées passe pendant ezaki makasité. Nous mon ka o mutu ba ki bonde ninga tikali vient nga ba okele pa ba otika petit na ye. Bon, wata sana nga poto na mona pe poto. Confirmé que Bakali na killer bakini. Pour ya killer ezaki confirmé. Ya Bakali pe le loto confirmé. Bakali abisinga atikali atanga. Atikali atanga. Na ebité abi atanga. Atanga. Donc na ebité. Na Rwanda otikala ko tanga te. Na Bukavu otikala ko tanga te. Okena Inosa Cameroun Guinée otikala ko tanga te. Okomika na Bruxelles on atikala na tanga. N'importe. Ya bakalo kisinga soni mona quartier la bakalo bomi dio na ngana yo mama mire nzembaleli bakalo bomi dio na ngana yo falo zonga to sa musala dio na bino ya kafu ya batu basepela kapeti na ngai ngana moni potongeza ka normal ababia tika na zona mukanda koza mukanda na ngunda babinde bakine za kafa bota kuna ifa bota azwa boisi basi la pote belé. Azona facilité. Basi la pote la eso. Ma femme c'est. Oh, ouais belé. Ma femme c'est le belé. On a bango. Na mona bango. Na mona bango na Bruxelles. Na mona bango na Paris. Na Paris. Au solo lipe. Ma femme c'est nda kunjoka mobile azate na kama garçon wa théâtre. Na kunjoka mobile ate la kama magala journaliste la gara. Basi belé. Na kuna kutana garçon na Facebook. Na oni ngana bengi sema na mona ka okima ngaba. Po ba chanza ba fasi kuna mibala. Bakali pene za la ozambango. Ozambango. Et bon, on va à la millénium, on va aller na millénium. Ah bien que Koutana ministre Yamin, je crois. Ah bien Moni Kaboué. On va aller. Slogan Wata benganga vendredi azaki na concert privé. Na commission donc na commission na lali na kangi téléphone. Mama Bakalio, quoi ça petit? Na kanga pa téléphone te. Na mo kanga téléphone. Bapela Bakale leki babina ngana songisa ye. Ah, babia songisa. Tango bakendaki. Babane ma voyage. Ba yebisa ngalité. Kozongisa. Ndela babombela nga bango tout. Bango tout tito kende Bakali azo ba vaccin. Aba ngake Gabon. Bakala boy ne koluba. Abangi. Abia kimi na été atikali patanga. Tezatanga. Est-ce que ça te vie atike via za na posa otikaye tondeni? Bon, tu viens qui na boula tika et tout le bon. Zasani. Atika. Zaza, on te fait bien que on prépare les États-Unis. Bon, bah on prépare les États-Unis. Ah. On te fait bien atoyer, tu écoutes toi. Au bon sani. Bon pototé. Bon pototé. Bon stage. Tu vas que Tibet États-Unis na Canada. Na Canada. Et qu'il est na Bakali. Bah raté États-Unis na Canada. Non OK na wata. États-Unis Canada. Mais après bi wata lié ba bisco slogan ne kangi na vie. Yango na vie okakanda tikio. Ndeni yokolo ba ke wata lié. Ngai mukolo moko te nako comme na niveau ya ingratitude na bi ingrat na bokela kofi jeton na kokate. Vous comprenez? Na kokate. Avant que ne poto
nga vi nanga eza caméra bato baotya commentaire bayebi avant nakende poto na balimatation partout nazako bawata aleye naokata bilamba nakata na shoprite nakata bilamba nanga partout oyebi naoloba wata aleye wata aleye ezali le 18 décembre 2020 batutu babimisa baalbum bino boye batutu babimisa baalbum ntango tokomi na 2021 babamba bango tu elala ti lelo wata aza yango moto mpe bamonaka danse garçon wana yana yende na bwakela wata le po to akomaki ye mpe na wata akoka na ye wata vraiment wana nayebi te yo moto olobi ngala banga tika ikila banga na wata banga fali kambose ngala banga ngala wata la banga ngala wata la banga bongo banga fali te ngala na wata la banga ye nga na na wata riche wata toto ya tembe muto asanga ria na mboko yo ria na banga te na ninga nesu kotanga bakwa batute avocat nanga Tony Mwaba excellence akotanga koma mutu te obi na kenda prison na kenda prison pour atanga komba mutu garçon no lubiana memanga pour atanga kombo na obi so boke sa botana ko mutu te mutu to ke fundo kute pour komoneza te ya ona ba wata aleye chilo wata liaka e et pata bimisi wata oliaye est-ce que ngana ko comparer moko wata réédition to cause ngana ko comparer moko te wata na ba grand comme Kofi Olomide comme Werason comme Bachibe Piana comme ba yesa grand te ba grand comme ba Redia Misi ba grand pe ba va wenge tout non comparer wata na bango te wata ko lia bango te wata mkomote wata ko lia Kofi wata ko lia Chibe Piana te wata ko lia Werata mais wata ko lia bango tout wana batikali na ba faire bango tout wata lia bango bango tout album bango tout album wana ya wata mi ange mi démon si le yebisanga to kende to songa millennium mango rozonga na moni makabubi c'est la première fois na keme c'est $10 les to zana gichasa keme c'est la $10 te ka ba 5 keme c'est plein bon za 5000 francs 5000 francs Kermesse $10 va te plein. Kermesse 15 000 francs na Kassavobu. Plein kindo. Kermesse $10 na Gombe Salati. Kermesse à la souka $5. Tout le monde peut ta reconnaissance. Ngai na koki. Azo tanga komo na yo, azo lobela yo ape so ba loge. Ngakanga azo considérer nga. Yango moninga na linga wata. Mais bato ba komika sala choix. Parce que bien considérer te patiki yo. Te ko fa considérer nga. Ça considéra qu'il y a un mémoire parce qu'il y a des gens et puis à Prométhée ba potom ba libélé il y a tout royo promesse bien que nous les katanaki na kokoma mémoire akoka ki nepe mais atazako obligé té ba tu ba azako obligé bien azako obligé en mémoire bafala kase basiliki bafala kase bamono bunda babi obunda makasi yoka prison suka bakale na ke biso meto lobela Kofi on ba suku lelo na tikali on a tikali gaboko mais ba bien même ta Canada na États-Unis a obanga te abanga ni monsieur pour bete film basima nganya na zabo na responsable uzoko pana na ko mama okiba na poto te ndaku nya ba poto na ngano mona nga moko nde ya ngamna ba Charlotte Tibambe ma copine privée l'amour de mon cœur Charlotte Tibambe Noëlla aux États-Unis nena abunana ndeka toke na wata boye États-Unis nana 3 jeep ezelanga foma ba jeep foma mituke ezelanga na États-Unis nana vient na mobo général tala mutuka la kisinga nana masala mobo rishi samba lokolo boko na Canada alaki singa tala jeep siko oyo Tibamba bombelinga nde na ebité vraiment ha jeep na ebité $25,000 Watibambe what a femme de mot Watibambe yango atako wata memine ngate toke lelo te ekwana ope ekoti dala sitegle se nango yanga nde yanga na ni ya mona ngo bona kumba ngonda abulanga okumba ngo te pona bakanga yo areta si bakaka ana permite na bino kumba ngata la balabala la biso abi bonjour merci pardon
Le mari de qui? Nima. Ah, 4e niveau, 4e niveau. Ah, ok, on comprend, papa, 4e niveau. On comprend? Donc, Kofi a grand frère. Gauche. Kofi a grand frère. Alingake mingi. Nana koyoka batu te. OK. Na ajo na komi nango. Na relation to zakana na Kofi. Moment to to be banese leka. OK. Oza ba moment moko ko alaka bien na mokili. Lelo na zaka reconnaissance. Kofi mutafulanga. So na yebani na saka na ba sport na yebana te. Mila musique quartier atem te fulanga. Kofi mutalaksande balobaka. Kofi muta créer un peu bino tubo seplananga. Bolinganga. Abwakanga na banone quelque petit talent de mille wano l'an 2000 de comité abananga l'an 2000 eza ya yo pour que liboso na vie na yo ko simba kisite zalaka boye mandal l'an 2000 abwakanga avant l'an 2000 au poto na 2000 abwakanga avant na longa peto na kima eto fo chineta na kena BCBG na kena par l'autre là na kena ba echo mona la kana ye na longa moko pe yo moko pe na moko pe mais ya tout yoté ya tout yoté ya tout yoté ya tout yoté otika saloni vira salini na combien message moi na combien na kanda vraiment na les monter na les monter au combien de messages vraiment na les monter atinga 3 points d'interrogation ya kana yo tanga classe trop vela fait ball market na les effort vela fait ball market na les effort ya fait ball yo kaba Kofi Olomide Yaya c'est là nabi au salinga rien pourquoi question boye pour interrogation na bokele audio azoko question so sate ako question sate et pourquoi question boye c'est la première fois na mata otuna kini na tureki otanga te bamngana et secret mais viens mais tu vas sekanga na wata lobby MC na wata lobby boni shu wana petit na ngeke sakama bien petit na ye na petit na ye na kunda ka na kota prison pona tira ngai obina kota prison poni na utangola na ya na kuta ba mosaka na ba bogisi ba pema ba finga vie bola na 2014 na ti bangola nga ba dollar na poche na vie bola ya na bega vie na kochi bitumo na kokate mutu abundola zate bino bofinga Kofi Ndumba alaka ba danseuse aviola ati bango bino fiona na bocha ba kokite ba parquet maman prison ya na mérité pe ya na zo mérité bango wana ba ke ba mérité te ngande na mérité yango ba kimi ngande Kofi Olomide ngande mo pao ya na Abdul na zan fona loba yo Tulani Vivian Koy alors à Bruxelles à Bominga à Biyo de fia qui bon atafia ke ko lia na France mama lia la mbela ki azana yo Vivian Koy femme matin yo akocho ataba dio akocho ataba ba Louis Vuitton na tano kana musika ya na umena na France te ya na sala de jour na Paris ya na umena na Bruxelles te na tika ba keti na Bruxelles na tika biloko na Bruxelles na sala ka demi journée to nekene musala okenda to zo wala kenda kina wata toke musala pour njoro to de mareka to zo ono so wata lo ba parce que nekene musala bangonde ba respecter boulot te bakena no boulot allo Mwendo Fabrice on a une émission na rappelo au comprendre ya na sala demi journée na mona bambuma wata manga na Bruxelles na mona ba ya Mireille Ileka na mona ba Hervé Mwanzaka action de liste ba job mumodanga na mona bambuma na kila mwana bambuma na tika ba kete na tika biloko na mona matongete na mona bambuma bongo ya botenga to vanda engesa na bien il y a 10 jours qui toko pour toi 10 jours na succès na nga ne bato linga nga na mutu ko nga ya sir leki na passage mu kenya za to démarrer to continuer patience mu kendo to sona longue de longue jambe c'est en abiso wana c'est pénité
grand frère nangai nakaleki namona komelaki yo otuninga koma question ya boye vient na mataki bapela elekaki ebele naza tema na koma ba maîtrise na mo sambela kala lenga na kaka vie omoni yo abatia lelo aliki sute papa ya sute be na tena ko bebisa ba relation musute somo na bebisa sa ko fielo mile e somo ko perdre avienanga avienanga ba yuma ba ko profiter ba wari ba profiter ba profiter omoni ba panzani ba panzani sa ba sepela ba sepela ngo ta ba panzani Nicolas ta ba panzani pour la poto on se comprend mais chance wata mimenga la poto na mona poto mama na bite wata sa mimenga wata merci manike batika ne kaka aloba kotika te na ba odia manike na oyo kapete na zebela na komo kate ata lo mitelo kwakura nini na manike to kaka mene mitelo banaka te nini ngalo ezaka te nini ngalo yo kapadi nini ani na kote la kayo nini ani yo mtombe mai ngamna mema manike te auto lo bete musena bazemiti mama kati tala manike no mona manike ngano to koza ke nemite chang mai pardon manike ngano to koza ke nemite manike soigner malba même so bango no sepela te o lo banga ba kolelo bana na koko non ko ba mama ngade voilà apena minato mama indam nazala ba audio manike awa na ba audio manike awa na lembi no tika te otamsa ba zemina oui atambusa manike zaka o senti bena gen yaba be pesinga ye persona mon vieux ami amotema osimbie bokei ami amotema même quand les amanike zaki après ça qui awa na lobisa ka mama katia te zelanga wana avana wana pose na sema le ka TV ezate no ozo comprendre donc manike bazemi na ye nazo tambusa ye azoba mama le kutata azoba mama solo poto abana quartier la te manike avient na biso boma moto manike bino boma moto te no yoka moto te ayebisi wona fa mama manike abone ko boma moto abi yoke somo abi la legite bakala kile nzoka tikala yoka abominga na voice na ye banike ala abayele abi ata wata machaki o avion le fa bon comment tu viens là de tu m'as taxi donc de que so mata soute faut mata et puis faut mata pa ya vie la biso nge sanga bien boko na lo ba bien lo ka bebe to lo ba ça me va qu'il ngalo baté nzo mérité yo nene lo ba a mérité boy na boy lo ko mata ka viena yo ko mata so avion te ata ba ki lo na wata vie fa be bakaka yo kaka watale omoni batutu bana ifasiki ma photo sera bien qui star watale bana ifasiki babike watale mi ange mi demo watale kila wendo watale ki franco aleki na bango nyonso histoire ya nini pela miange ni mo lipanga Tidia bandini tout seul ça bien le la deuxième range ma ivre d'amour ivre d'amour boka miyembe boka na mishka ya kana bazuri pakwa uba mawata te bana ifasiki babonina obige mana wata iseke no bana ifasiki batindile ba moti azomona déjà sama ona photo store do wana mona wata lekina wendo wata lekina wonyoso aleki franco aleki ba bango nyonso na histoire wana wata aleki joski wata aleki owendo nana aleki bango ezo pino nanga o asepela te etali o bazembo tous Kims aleki bango tout aleki na maître Gims wata te nalela
bana kotelisa ababi wa Manitou wa lolelonga na sosoli lelonga na boule na ngai ngana pise yo lo wata le garçon na wata leyo wata ko liya yo yo ye manon je mona selenga bien ngana lingane o to ke raquet Fachi Beto Mukwato Molo Fachi Beto. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Un résultat et malheureusement trop blessé a commis une ordonnance on a landé le traitement bien car c'est pour ça que je continue ce qui banda qui nini ba grave na makolo ba spénal jésus lenganga ba vertige ba émotion hypertension matite nassies ba perfusé ngaye croit que perfusion des solutions et bande le bolingo wata boule ime wata le solo kicha sa wata la wata ifasiki wata la wata ifasiki wata la wata merci baya na zole kawana na yaona ifasiki wata la wata Michael kamba wata le wata sabino wata le bato ndimanga ite pale wata le bato ndimanga te wata le ifasiki wata la wata ya wata na zokata teko kata na kata tu na polote faut que l'andao pour la kata boso polo salaka na utambola kama kokata te ndame watale gaso abomina et on essaie de watale ya gaso alia kaye watale po ta facile lelo wata bodi aleki wendo baba aleki wendo babi abisele babi bango nyala ye watale ki wendo aleki pauvre Joski. Merci américain aussi autant la ito on la mission na soka na habité bateau balanda biso ba retenir ndelo na Afrique lengi bateau balanda biso bomoni minuto ke kama mawata wata danser l'album mi ange mi de mo sama kam nango ezalate bana ma musique banda leader ake kunda fani na ngola vraiment à cette 2 semaines au matara na avion ake kunda fani na Luanda asala kutu violence voyage à Louf ne Francis Diba ya betelanga pendant que kunda fan donc en tout cas ezalate wata na bolingo moko somo en tout cas bato yo bosolo bananga na njoka sala choix tika wata na yo wata linyo mingi nganzambe kam dasela nga choix très bien nganzambe kam dasela nga choix pour na za nzambe très bien ozo comprendre et puis wata ebi ke njoka zakana kofi na ye ebi ke aloba ngo même pour njoka tika kofi za passe na uche pas kofi kofi za grand frère na ngai donc ça n'est pas memi bango bon to to lo ba pas memi bango bon ça va choix na ye pour ni bon asema na ye alakanga poto mais ngana bika ke via za na nyongo nanga
ngana bika ki vienne ngaza en memoka ko memaka nga kata leo tata leo te ya vienne na okenda kaka pour lo bana nga na conférence de presse na restaurant Gabi na kango na gomela la image ya kilelo ozala wana na ta noir alobanga tozo kende arena tozo kende poto na lela kutu na sepeli nazo kende bena bika ke un jour bien remember akofana ka un jour ya to kende kelia omali alami limbondo a poto ami limbondo a poto ozo ko na ke limbondo a poto to tambola ta esala nga moi bien pour mukile lobi trophée très bien lobi ta ona ana otika mutumo awa la sotoza tobenga moka bata sécurité atalinga njoro bika ala kite pona yo aponi poni vetika kioko oui ngala mteterne poni vetika kioko ozo comprendre bon elle ngoria nyoso makamana tie na biso nazaka toujours na vie merci mama Rifa Rifin yebisa kiyo omoni siko killer wana ototonga ki biso utana bula bakalite ya bula killer mama ye killer merci mama Rifa ayebe lokote akokimba osa lokote ya pesa raison on est ensemble toujours ya sanda kazadi merci na yali na gwepa leka kofiolo mide na ya tete nzao babi njora tout est bon tonye mi batu yo sati elo ya bakali na moninga mama sana bato to moni bakali okobani bamoni o mutu azaka na mutu balobela kofi nini ele mo beza mama moni pesi fo batali nde bongo baza ngo kira bakala za pire petit bonne chance pas ça sali nyanga batikala tanga azaka mayele atanga classe za bien classe za na agité ba continuer toujours kotanga très bien za bien en tout cas merci na Aboudou Sama garçon de Sens Nalion merci na restaurant Galaxy Mambo to lira mingi na Galaxy Mambo wana et pas Meranto to za caps kapangala l'homme à la rose l'homme à la Ferrari patron vient na kapangala grand frère propre et bien un petit c'est propre moté ma bita ki sombi ngana mona pena bita pa to vana bita ki toko lisusu danger bon problème eza na ngote problème eza na ngote merci na mingi sur na Lyon to lira na restaurant terminus et pas la chinoise to lira wana en tout cas merci na Aboudou Sama garçon de Sens na Lyon na lela au grave Aboudou Sama yebi moté ma koko na lela au grave merci na mon grand frère papa Flavien Mongo to zala wana na lela fort ya Flavien Ernest Dilala to peut ça rappelle Shaggy vase d'honneur Shaggy oh na bien vase d'honneur ezana kitamona oya mais Shaggy na yebi oui bien ebi momiana basalanga mastano dani bokomo talakisanga ye azama sa dani bokomo ndiye bakabwana mais toza na relation bonne relation na ye na Shaggy vase d'honneur oui Shaggy ko bongo so bomba bana dani ma problème bonga na zo relation yesi doza relation donc mutu no pe mutu langa Shaggy donc vase d'honneur ezaka na oya wana to ki na pe ko na retirer bala western ezawana batsape orange man ok c'est bon voilà to zara en tout cas merci babi ne lima balobi merci na elima excellence Guy Lwando moté maman Deborah babi Équateur toujours Équateur toujours Moïse le sauveur excellence Guy Lwando elima sa bimé Équateur liboso merci na mon oncle Teddy Bompoko bo simba mon oncle bien Guy Lwando Équateur ça toujours liboso Kofi aka grand frère nanga Kofi atika kaka grand frère nanga na problème na Kofi le midete okite ba so melanga mutuka na Kinshasa ba so meloka jeep et pas nan Aboubakar Lyondo alongi procès a gagné procès na maître Alain Amundala alors maître Mayele Leki maître Alain Amundala so ça ba babotolo immeuble babotolo mapangu maman surtout maître Alain Amundala ko récupérer yango mutu esalaka Aboubakar Lyondo alongi procès abina alongi procès après mutu Bakar ngapela nga jeep apelo pe aso somelanga jeep nanga pe sombelanga yo wela kabo komba bakali yango okabonga na suite yo zui Audiombe bakali ala poto la tikali bakali ala poto la tikali te baso balonga te Aboubakar Lyondo ya Nzambe Lyondo za ya Nzambe merci na mon oncle Jean Lambert Mbole wana leka mama Aboubakar Lyondo oza ya Nzambe yanga jubiloko na ye yanga longi procès makila na ye na maboka boma mutute Aboubakar mwana Nzambe o mutala maladi Aboubakar bozala bembe na quartier bako lingo bala Aboubakar moi ça botsa Aboubakar mutala poma minerval Aboubakar Lyondo poni Nzambe asala na problème à garantie Aboubakar Lyondo yo ba garantie carte Aboubakar Lyondo yo garantie combien
$1500 apesa yo batina oyo basi bakara sika batutu basu bakara batutu basu bakara abaka liyondo yonde makambo kamite na yaka na émission no la so jeep abi na jeep nga 47 wana jour nga pe na kozwa nga o za mbongo na carpe ko mama carte pe mo diembela kana nga paro merci pichu merci beaucoup Torobi la sur la souka. En tout cas merci beaucoup na Bogar à Genève. Il y a Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève. Il y a na Bogar, il y a na bien I love you place aux Ali. Merci na Yarobi voit ma display en couleur. Yarobi Leli Abi Bakala ça le point ni Dion abi ne baby yaza. Bakala ça te yaza. Shadrack Azana ye. A remplacer ta Zalaka déjà. Zalaka déjà. Mais Bakaline mukusu wana alors menanga 6h nda. Ozo pas. Yarobi voit merci na Yang. Bless Maître Bless Bless par 5e date mobile ya mongo lengi na mbeto. Merci na Mélanie Inter ya pardon. Mélanie Inter, merci na Laini Kawa, merci na Louise Lubena là au fort. Merci na Nicole Babale ma fille chérie. Yebsa Ani Yoka I love you. Nicole Bernard. Obi na joue pas souvent à Paris hein. Ballon c'est pas petit stabilité. Oh. Non, c'est pas Bernard. Nicole ma fille. Na adopté mon na poto. Oh. Ala ndako mamutu. Abi mama to muzaka na yo. Abi nga mama. Ufanda na yo. Non fa kana mwana nga. Nicole Babale. Je me dis la Facebook Nicole Bernard. Vraie chérie. Oh. Elle est belle plus que la Belgique. Moi na sorte encore na c'est 18 ans. Ya mi balé. Mon ni mata bota bana bo. Njoto za. Libela mwana nge za. Yanga na bekinga kisinjora. Ata obina na zele loka mobali me. Na mabele nanga. Na kuisi nanga na kati nanga na kangama na kangama ya na za vraie chérie na kati na kangama na mapele nanga na kati nanga elonga mobali na kati mwasi kati pete misuni mi piku pete misuni ya bien bana utapoto tunani bana uta poto na zaka pembe na kati bana sokola mai wana pota karike na koma su pembe na koma au surtout libu me ko ba belle tellement Evan merci na maître Corema Kengo Peinture mon grand frère propre moninga les petits pambou mon vieux les petits pambou patron les petits pambou moyaya yona maître Corema Samba Makengo Peinture bokanga makaka je vous aime tous. Nela Binotou, Wataleye, el diablo. Pour les autres petits. Quand tu sings la pembe. Nakata mwana sengi. Wataleye. Maman njota pembe. Ya njota pembe. Wataleye. Nakoma wata comme sanga pembe na kati bana uta poto na sokola mai wana. Tala nakoma pembe. Ah te Afrique moi. En tout cas merci na yo. Merci na Jibe Komaluta les pétroliers de Dallas. Merci à tous les États-Unis. Bientôt, héritier aux États-Unis, Canada. Tu veux que Fabrice a tiré salité, tu as comme Fabrice a tiré salité aux États-Unis, Amérique. Tu as comme tu as musique à solo, tu as l'album du moment, mi ange mi démon. Oh, bata Djonga. Oh, place au Fabrice à Ofinga. Djonga, na sepela qui na répétition. Ce que tu as comme aux États-Unis. Salité au Fabrice a tiré le binoana. Toujours combo là, on partit qui salité. C'était la musique, fabriquer c'était la musique. C'est la musique en tout cas merci. Batutu, bozala bien, n'allez la bino tout fort. Coiffure, pour comment le rolanga et soit autant. Mike Lokamba. Soit coiffure. En tout cas, na pesimbote na bana Istanbul tout pardon ko kata ote ya suka. Na Aksaray passe na vana na Aksaray wana. Maître Choucha Mabel Mikiri se Schengen li passe nanga ya Mabel. Merci ma belle. Merci na Baby Black papa na Joyce Ebesa mon ami. Merci na mon grand frère propre ya Bogar fait na Manitou. Manitou Oji. Manitou boye mbati. O wata mbiti ngaz parce que Oji. Manitou Oji. Aza Bogar, Aza Kitoko. Grand frère na Istanbul. Wana Istanbul. Aimé Farah. Yaza na Istanbul. Et puis siko toza na boutique à moko na Aksaray wana kaka. Botu na kaka boutique Atila. Na bina yo petit pardon. Eloko pardon. Le petit bana Aksaray vient jora la bino fort. Tu as boutique moko. Boutique Atila kana Aksaray wana. Boutique Atila. Aka yemoko boss da Silva. Boss da Silva. Masalanga. Oh kenda ki wana. Oh na zara kina biprifi lutumba. Soko zana besoin mokoto nyosa moki. Bifi Tatilinda. Na biso boutique Atila kota omona mokoto bana sengeni. Botu na kana Aksaray wana. So lingozwa.
sapato ya kitoko boutique atira mokonzi nalati sabo alipapa nazo lukango on alata ki on anniversaire nga le 9 juin on sala fête ya munene on lata na boutique atila c'est que pas de Silva vers mon quand on aura la fête jour anniversaire nazo et pas boss yebisa de Silva boss da Silva chose 44 boutique atila fin Aksara ina na kata Istanbul na quartier 44 boss ngape 44 là c'est bon déjà boutique atila suka na boutique ba aza yemo ko Aksara tout tokutana wana na boutique atila na boutique atila atanga petango na okende kuna OK na boutique atila car okitika na McDonald's okitina c'est boss il faut na ta mokoto wata mokoto anniversaire jour anniversaire ngule le 9 déjà ngale nepsa biloko zoya malo na sa fête on sa fête na so fête baninga na ngatu bange na fête mo bange na fête bazo sala na fête ba sala ngande et pas nani na fête te et pas nani et pas wati bambe Charlotte Watibambe la pesi mère Charlotte Watibambe depuis États-Unis Mbappé Kylian Mbappé moi non maman pengui maman ça fresh là ici Maman Pengui vraiment boutique atila to zami ngona kata Aksara yona merci Pichu en tout cas merci na Mike Lokamba oza mutu moi sur le Kamba li babungisaka na bana le kanachia na Mike te mais tant koko na sala anniversaire Mike Lokamba tineli enveloppe et pas nae abi sanjo to bongisa to za ba to limbisa na ta to bongisi lelo za kande ngona très bien et ça libia o équipe feti c'est belle Lokamba za déjà mutu to message déjà to babongisa kaka libota la famille Mike uta finga ninga te ngana tikeke mo sanga ka manike botika ka finga nga manike calme tika kofi pardon avien na biso pardon manike pas orgasuta pardon bébé ça maman le voilà merci beaucoup merci à vous merci de nous avoir suivis ça n'est fini pour aujourd'hui à la prochaine je vous dis bye bye L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.